mikolo solingi osabone obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Keto kamai. Bakena. Fidèle de l'émission Autre scène, Amoureux Théâtre, bonjour et bienvenue dans votre émission. Je serai plaisir de présenter cette émission aujourd'hui parce que je reçois pour vous une grande dame. Elle est très charmante, une très bonne actrice. Pour ce moment, elle évolue à l'étranger. Elle est donc artiste de la diaspora. Elle, c'est Madame Souza de Monica. Souza de Monica, à mes côtés. Bonjour Souza. Bonjour Papa. Bienvenue dans notre pays. Merci beaucoup. Souza de Monica, tu découvres qui est pembeni ya muyombe gauche na groupe muyombe gauche et après akendaki Sinark oyo ya président bienvenue tukeba na Caleb et simana yango ayi kosala groupe Nana Lumière to sola moi mukuse parcours na ye et puis to sololi ba réalité ya théâtre ndenge kakizaka na autre scène. Souza de Monica to ebaki pembeni ya muyombe gauche na chikoloba awa et d'habitude na tuna parcours mais nevi que le lobi ba parcours ango mais au côté ndenge pas muyombe gauche à l'époque à Josala nango tu étais encore trop jeune vous avez moi mké et zaki rare comme on a bana agent na théâtre et puis ba exceller ils étaient vraiment rare et yo côté ndenge bon na lobi yango déjà papa nanga est journaliste et pas Michel Adilouya donc à l'époque wana même gauche yaka nanda ku po batie na journal c'est moment là que ngai pe na bibacha ngata mwana na théâtre na bango et na kota théâtre même gauche bongo oza ko linga théâtre alors donc biso nyonso tout moki moment muto lo bateka yebi groupe salon tazate ata tanto zeba mike yango nde to za kota la sikonga pe na bi ne ba jouer na banda ko ba ko tanga pe mwana muke donc idée na ngezi ki ba tanga mwana muke me ba tcha mwana muke ni nyoke sala oyebite na zala kaka na zaka mwana muke ba tanga ka mwana muke me lo no ngeza kuna na yebite me nga problème na ba tanga ka mwana muke donc c'était ça après na kepe bongo moi il y a nos deux ans payés qui sont collés quand depuis la bande pour jouer et mes parents bah acceptaient qu'il facilement papa à l'époque bon papa a visto déjà à l'époque on attend comme ça année d'un musicien tu sais comme on a un journal et tout pour na y mon un cas normal hein donc bala liboso tant sous à mon comédien mon boy aïe pour le week-end un journal ils aiment mieux me gauche mon papa biso mingi azana ba musicien ba papa fait caler paix son âme azana ayebana ba musicien belé papa biso donc ils allaient bon OK au côté pas muyombe gauche lokola mwana oyo batia na théâtre lokola mwana do so bo jouer ngala beka botanga ka mwana so bo jouer kana nda ku papa na mama ngapi mwana siku yo pe mwana usani eyeba nito ngala lobi kaka ngala za ka mwana donc c'était ça. Bandi une année et n'était sûr combien de temps ça là qui jouer pièce mort et ça les succès oui ça qui va toi découvrir moi n'amour jouer pas muyombe gauche moi n'amour et puis comment tu la pega moi n'amour bon faut pas bien madame ba tout ça c'est normal parce que na c'est normal pour ba ebele nga mona mo bo mais lelo na koma maman lelo na komi maman Souza Koli. Maman passe. Maman passe na kola penza na kuma maman. Bon, ils a kapona ngolo a Yesu parce que nzemba za bien azo garder biso lelo to za toujours en vie na mawana e lelo na kuma maman. Naza vraiment maman. Moi mukie lelo maman. C'est tout ça on a parcours na yo ça pièce moko cartonaki Souza bien un succès fou mais était succès wana ceux qui va comédien ni musu basala ngo na éviter tant au komana va ko expliquer biso mais et pièce moko combien de gauche ça peut ceux qui ndoki après ça ko nguba moya mo mnene pe yombe gauche champion après ça nguba na buto ko senga yo so basenga na mulimo to senga na fara bo bon pendant ngana mona ngo ezaki mimbe oshalinga ko edike bana en fait que so muta peso eloko fo lo papa maman na bino ndeti nga maman biso akufaka déjà mimbe oshaliaka to nga pe na ebite ke koko na biso za randoki donc tanga pesi nga nguba lo kwa koko na biso mwasa za ekite nde nazoki nguba na bombi
siko na butu aye kosenga nga nguba nde na yebisi koko nguba lo mpe na leki na nga te nguba la yo yango oyo donc c'était ça wana sikoyo deya muyombi gauche na boye bayebaki aza ndoki ye moko mpe alobaka aza ndoki sikoyo ya théâtre osengi osukisi ye c'est na sukisi ye nguba no mpe yango na leki te eza nguba no yango oyo siko na kanda wana ali abe opesa ali amemela ye bakoli epa bala me mosusu bazalaki na kisasa ali afongola koli ne na nzala na ayoki nzala alibi afongola ali akwanga yango saki ebanda kolande partout donc c'était ça succès à l'époque Souza de Monica madame Souza tobenga ye madame maman mapasse à l'époque ozali mwa moke succès fou so na basuccès fou mpona yebi nazalaki namonaki yango ozalaki so obimi na baveni mosusu avenir kangami yo moko ozotambola apparemment mesanaki yango mais full bato baolanda neti okesa spectacle bon à l'époque nakoloba succès fou c'est bien bon mais c'est normal omonaka vie normale marieke ekomaki monso mata mikate no moli eza te monso mata dendo no moli eza te biso mpe ko bafamille ezwa te bafamille na biso tozanga na biso bafamille pauvre ah oui donc ezalaki pasi mais omonake ekoma onte vie mosusu adefa ye mozoba yango bato bakoma olanda nanga boye mo mpo mona mpe na miso bafana osiliki nao osiliki otika ngai na vanda donc na bomwana mpe lisusu bato mosusu bacomprendaki bacomprendre bamosusu mpe bacomprendre note babi nazala très orgueilleuse et tout donc c'était ça baloba mutamboka mutamboka yaki na histoire nde na vie na nga mais tu supportais ça comment c'est pas facile c'est ça ma question c'est pas facile mutu na mutu ayaka na histoire nde na vie na nga omwasa mutu boye auta mboka abota boye azala boye mutu na mutu alati ya ye lini eloko oyo azokanisa na mutu na ye nango mpana yango moni leo nalobaka baactrice na biso bacomédien na biso vraiment nazoféliciter tout le monde baza makasi parce que bato bayaka bakoselaka bato makambo mona mpe na ndako na bino mpe bolambi fu bokoki olia te nayebi te bato balanda biso ya des fois bayeba ape te ke toza na bafamille kutu tolongola ndoko ya bafamille biso moko nano bato tosala bango maboke mpo toabata maboke toape na banzoto donc à des fois ça fait trop mal très mal mais osani ya musano lobi na tongo ke tournage lobi na tongo ke su ko sala ka maboke am tant osali ezu su succès ezongi su même makambo wana et continuer nga continuer za balaitsanga mota mbonge kuba botala donc on n'a rien à voir donc c'est mon frère donc bozala ne bien ana bana na ye azala mwasi na ye azala makambo na yo kutu akokalikile kutu yo te donc na idene kutu okoki ata koya na ndoto te donc mais bato batala biso bon à l'époque wana nde bato bazala omona nde mamba théâtre ezalaki ya solo yango moni bando olata biso mona babeti maa naomi koto babeti ali koto donc bato bazomona yango ezalaki ondire vraiment baréalité mais nzoko wana ezalaki bamasolo so mimi ochandos bango wapi toyebi te papa mimi ochapesi yo mbote so banda ozwila yango wapi bon c'était ça vraiment ezwi tambola ye po comprendre kobeta mwa lisolo bien tokosangisa système abi toto esala mabe te osa filme moko pa moyon de gauche ezalaki bolingo ya mbonge so bozwayimba nzembo wana ya mbonge loba liloba suka je crois nayebi so nzembo ngo bien te ya mbonge loba liloba ya suka nazonga na nga na mboka ya ali abomeli bon nzembo wana ezaka biso te bato sala bafani so nabosana te ondire ezala na masine ao bien di biso te eza banzembo bafani tellement ke bafani bazalaka kolinga biso mingi biso à l'époque wana na mimi tozala kosa succès nga mote tozalaki ebele chocolat ça succès koto via koto suza koto nada koto mbonge koto tozalaki ebele yani ya Tony koto papa Tony koto ezalaka bongo mais oya yo ezalaki olekela bato ozali mwa moke sikoyo banda olekela bato mona mwa moke makambo nini osala boye baolinga babotole libala baolinga basebo déjà kuna bosente mona filme wana esala succès oyo eteka mpenza groupe mobima mbonge déjà boya tojouer
Oui. Aboya kalobi naza mwa mukie na jouer moi si na e simba te couple na biso e simba te. D'amour boti les filles moi mukie. Et déjà za imbonge. Ngadana déjà ba fier ba rôle ba nini ah je simba te. Oyo kaka mo ki aboyi. O ngamo surprise na yo kandeni. Oh. Ngamo ko na zawana c'est que aboyo awolo ba papa tout ngamo ko na zawana. OK. Oh bon basé ba continuer biso a groupe. Aboyi abi jouer na ngate na mona mukie. Donc qui moi sina mobile na ye simba te. Même moi j'insiste non faut kaka bo jouer na ye. OK. Et tant que simbi nous commençons à jouer ne bomi chef c'est beau ça y habiter sous à tout ça non il y a un dobe ngami ya moi si tout ça bon tout ça OK na lundi peut tout ça li kan nga loba tout si so jouer fini leki Dieu na biso non on kango te limisanga petite terre oh est-ce que pardon esanga bongo limisanga petite terre na boye ki opamba nzo na Dieu na biso Dieu d'enfer donc c'est normal pe na ko rendre rigueur parce que na équipe mukie trop donc c'est normal et le kwana était appelé yo to bande comme sur groupe qui acteur boyo ko boya ko jouer na été bon dans koloba côté anga c'est trop dur côté anga oui mais moto asali casting na ye yenda yeba ke so na tie Suzana Habi ron na bango esimba bato musu basala pe ba casting na defa pe batato na kati omoni donc na koloba na place wana na bango ezala na kama manzambe ngape na pona na bango ezala na kama manzambe parce que kotala ya mbongi bonanga pesa ki ya pas photo photo exacte bokanga photo na ndeni mais au fur et à mesure pièce le condé tozo comme maman on se rapprocher rapprocher comme ça bando salima ti bokokani pe ti to kokani pe mais tu sozo comprendre mais au début vous kokante zebe fi mo utine mboka internet bien le rôle en tout cas ngapena na zema makasi côté wana mais ba singa babi suza zai pe na bilamba malonga te oswapi ya bakosite ba bien sauver OK parler mo bo tournage bakabe le bilamba na émission ngapena l'époque ani lambo ozwatin ozwa pia ya on lo banzamba bien dona o matana moi 3 bilamba na nga ya na komisa esute moi je matuta yemba ba don le lamba ya ko defa le lo comme ka ba bilamba za équipe na boyo za bilamba te moi musala o nga lelo na lo bango na bato to musuba vanda pembe na nga to bongisa mitema lelo pengana na zuite na o luka po ene o pesa na mpikate mais quand même na ngolo a Yesu nzamba sali pe biso moi grâce aux appels na moi la malo pe moko yepe tournage la type ya yo moko à l'époque on a pe zala na ngote zala été mais ce que chance mon na zala na ngo donc ki nanda ko na tourner na ba puta na ba on a tourner na bilamba on a suka on a valise ya bilamba na tourner na ba pe na ba onga ba kabelinga oh na ebite so ezahani ba kabela bilamba ba kabela na ba mbongo ngana zana ba mama musuba benga nga peut-être leki basumenga ba maputa ba openga na liputa mama to so pesinga 10 pièces ya bilamba na liputa mama a coûté $600 $100 ya otongisa na zo ba chance wana kana maboki na biso donc yango mo na zala nga loba ngo iloko ko pekisanga na zala pembe na Yesu ezala ate amen na tala biskani na fulo na utaki pour le loi ta Yesu pesanga souffle de vie au na vivre donc nzamba bien amen. Merci beaucoup Nzambaza bien bon menga to beta na parcours na yo na zo batia na tato ke nango bitoto bien to si ça na parcours wana muyombe gauche et après on va pas muyombe gauche bébé zai cela bolingo mkisa iko longa muyombe gauche bolingo na mbonge et ça que il faut ça soupe mais muyombe gauche non nga longo na tête gauche pour na comprendre mbongo rabi na comprendre mbongo non pe na besoin na na mbongo na ngai na koli pe déjà mais tu pouvais dire muyombe gauche pe sanga na lobaki aboyi na na lobaka penza ke na pe na besoin pe mbongo na za pe na mbongo na nga na ko sunga pe baleki na nga na sunga pe ba famille parce que to banda ko tambo par rapport à célébrité au comment ce ko ezeki ndeni na succès na vie au vivre ça deux mondes différents OK bon par rapport à succès mbongo ezeki na ngote déjà to banda vivre na biso ka ki bato mo bakabela bino mbongo mais biso mo pe na kati ya groupe à l'époque to banda ko tambongo
Quand biso to jouer deux fois dans stade Sokol à Boma 3 jours vendredi samedi dimanche. Bon, on a évité na ba groupe musu c'est Salamaka. Mais à l'époque on a 3 jours et là vendredi samedi dimanche na stade. Vendredi samedi dimanche. Na stade. Plein. Dimanche quand on a bossé à tout ça cortège bat bazati. Oh. Na Boma tout ça cortège bat bazati. To comme na stade. Na biso bato ba na 4 plein, bato ba termine banda ba son ba ticket plein. To ba côté là. Oh. Wana muyombe gauche moto. Nebi arrivé à Mno Boma baya ko yamba bino na kilomètre 8, ba bien 10 kilomètre 10. Biso to komana na biso nga à l'époque nga na yeba papi mboma na boma papi mboma zanga na succès papi mboma boto mane na makila succès na boma zanga na succès makasi nga kana sala émission na papi mboma na radio na baka batu tout balinga suza basima lindala la mère abina bakoko na banani na banani obi ki nga moti lelo na mona so ba bio ba simba succès ba bazwa ba simba kiss ba bazwa succès non adi fona ndima ngote. OK. Ndima ngote. Et surtout moi mbongo comme kota na groupe. Modino bo se retrouver. Biso te nga moko. Ba tele mi kana yo. Nga kana nga kaya nga monde na ndo zwate. Ba mu na kana na zaki boso wasumi na nga bombo na biscuit to ke ka bongo. Siko nga mina kuma na posa ke na so mo ilamba na nga na za bien. Mo kabelo na nge kota mo nini. Donc ezana ngolo msuti. OK. C'est bon. Pourquoi mbonge à côté exus na wana kolonga na muyombe gauche comme yem ta comme luka. Non non, bon, ngato ngala zwina longa mbonge da mi longa la vanga. Mbonge da mi mbonga longa vie à longbe. On dit ça taper déjà mi longa là. Ça longa ka déjà. Do bato ba longa na bona tikala na ba ka ngai mama na mina ali na na toni na ba chocolat to tikala bongo. Parce que équipe ba chocolat na ba toni na mani ba yaka sima. Liboso to nga pena yaka guna kutaka via na groupe Naomi na mbonge na santa bango nde bakolo groupe muyombe gauche o nga na kuta. OK. Donc na komi bango surtout batinda nga mwana mukeke so na biso di pakezo ngabo do bakolo groupe ezaka bango siko nga bango ne surtout baketo tikali ngai santa ali na Naomi. Amoni siko to tikali bongo nga pina ngomna posta pe oui na so moi 200 francs moi 1 euro au vivre pe yo moko. Oui. Déjà na peine ba leki ba c'est la maman c'est rien à rendre ezaki yo ke pour na sinar ke pour na. En tout cas même gauche na sinar ke bazana rando te muyombe gauche na créer rando sinar ke na muyombe gauche za bazana rando te kala bazana problème na mutu te. Oh ata petit lelo na ebité bon lelo na zaiki na zanga na Congo te mais kala bazana problème na mutu te tant nga na kena groupe sinar nga mutu na bondela président Caleb président Masumu a komeli président Caleb ke na ke pa na ba ngasko na komo bonde la sina ke na ya kuna nde muyembe go shaluka rando na sina akomo finga nga ya finga nga fingi pe na sina bandima pe facilement sina ezaki baboy non ezai passe obi na fana na tampa muyombe gauche na ya bobo ili susu ngale ezai passe andime nga facilement ta ezai te ko kemba mo koti non ezai bon. Batabakisi wana aya koto bakalifia bino pe mabe pour na nini bon eza ndenge ya patron na bisoti ya papa na bisoto ndenge ba bilo nenda memela ka bino na soto bolati on kasi za bongo mwana ndoki eza ndoki to lobani okoti sina polémique ko ebandi na muyombe gauche mais oyepe na sina o exceller lisusu kasi alors que bazana style na bango nous bazana ouais mais peut muyombe gauche pour s'adapter ndé na s'adapter facilement parce que ton na yé na sina ke na ile musala langa en tout cas nga fenene na bo na ebité po ton to comme kola ba idée pe comment changer comme tu as besoin ma mususu na linga musala théâtre donc ton na yina sina ke na nyoka me na ngakuti. OK na yoka ka bango na litoi ya ngwande sele ki na vande na pe na sina ke normal 2 pièces mauvais cartonné kunezaki banana benz na film mona sala na bosa na ya sone ze Dubai toshi ngwanzu bilo mwa bongo banana benz ya ngwana mususu na bosa ni on a sala pe ba film be na sina ni ostuza qui vraiment dans les bons président Caleb pas pesa une chance magi na kuta bato mususu bazaki wana ben ngana o me vena na o jouer vraiment pesa une chance ngana lo baba ta bongo na mokili mingi bazala ate. Magi muyembe gauche au finga muyembe gauche au critiquer mazala wana kaka te au soutenir nga omoni donc
En tout cas, Nzamba Pambolo président, vous avez bien dit. Avant que tu sinon, on va exiger, ok, ma bonne délivre retraite. Ils ont bon On dit que vous êtes des Souza. Vous êtes des stars. Nandima qui n'a qu'à prière. Nandima qui n'a minute tu vois na. Na kolo banga bana zekipe na idée ok sina kete. Muta pesa ka idée na kende sina kezala mbongi. Sur place maman ko bengi. Sur place maman ko bengi président Caleb. Moni. Donc c'était ça. Nandima qui n'a parce que na zeki vraiment déterminé qui na lo wana ngo ba membe gauche. Ko mbonga mina ngo ko va na ndaku te parce que so va na ndaku ayebi ke ba bondela nga na ozonga. Et pour na zonga te il faut na banda côté na banda côté mu bosco eloko yo sala pesi na bandi kotango na salaire à koto ezo correspondre pe te. Donc mbongo kutu ona kimeli kuna do oka mela fula toka. Mbongo apena ningana kimela koto na la mbongo koto pe na koto do rien à voir kutu. Mon donc usaiga obabaka ngando asala akimimbula adine bale mena minute wana ngapu na talaki yango soute donc minute non taka déjà na kei na pumbwe. C'était pas une façon de blesser Muyombe gauche, de décevoir Muyombe gauche. Et celui qui a investi sur Souza, a Pessi Souza forme, a comme si star, a comme si artiste Oyo, Batuazo Kabila, Batuazo Sepela. Bon, ezaki façon moi ya ko blesser te na kolo bezaki façon Oyo lelo et comment ta msu côté ya ngamo na kibomonto. Rabi, o mona ta mutu mo baza bon na yo. Assez lo côté na misuno. Si qu'il y ait dialogue, c'est très très important. Ok. Beau solo là. Surtout soit singili solo, yokai. Mais tant que yokai ngaite, tu sais comprendre te. Na kenanga, ce que le salanga sous passi, au lieu de se comprendre le que na moya mutie, ba bomi nga sous na film. Na ba bomanga na film même gauche ça ka passi ba bomi nga film suki bonte ba soma pena kuruzi pena ba kufa ba komina kombono. Ok. Yoka niveau. Bastali pe matanga. Bastali matanga épisode monté. Et soit à 7 épisodes. N'avez pas ça comprendre le niveau à passe, niveau à choc. Donc bastali à 7 épisodes il y a eu au koufi. Donc pourquoi pas ni ba faiblir yo aussi là. Ce qu'on a moment na moto na talela le quoi yeso azala thérapie. Na moment na eza président Caleb eza ba parents nga ba botanga eza na nani a de façon na tikani nga mona lela. Maman, tu as dit que tu solo. Mais à l'époque, on a dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit imagine que tu as dit que pasteur dans le monde de théâtre, on a vraiment des blessures intérieures et belées. Mais le quoi que tu as battu, biso non topé makana ngolo Yesu. Yango moninga na vie na talela nzambe. Et le ko le kinzambe zate. Amen. Yango moni na nion soto ane le ka na loba ngo président Caleb Nzamba Pambo. Donc ba oboma ngona ba filmer. Obi na Muyombe gauche pe Nzamba Pambole kaka. Ah oui, même gauche fait Nzamba peut faire Pambole écoute makasi pe lisusu tuna nga po ani. Baloba na vie mutayi banaka na kana na batu rabi. OK. Ngani na Nzambe nazala ingratité. Ato pienga mai. Ato sombela nga nguba. Ata ba ya onyo soto ba edanga. Ata ba onyo soto peta musoto koza po kaza to mona na te. To mona na kaka. OK. On est ensemble. Ngana nazala vraiment ingratité. Nzamba Pambola président Caleb pour na courage. Pour na loba Nzamba Pambola président Caleb na nini. Parce que à l'époque wana même mo chakenda ka ofinga nga na télé kuna. Ako biso tuzo chance totanga te wana ba ofinga sko na télé kuna même go Caleb ba supporter azaka na yo. A benga ba konzi ya minene mboko. Bo même go cha ebani bo mona ke bongo te. Ba benga na nga na groupe mais Caleb azaka na yo. Siko ba konzi mo so ko mutu. Yo tanga te. O nga ba finga nga pa batunyo so bo ebite nga ba finga nga. Bon Muyombe gauche. Pa batunyo so to ba finga nga bongo. Ya tanga. Obi. Na bosa une question nga na tuna. Omoni. Président Caleb azaka na yo. Vous comprenez? OK. Ba obi nga pe mu continue bo. Siko ba continue ya de fa ba ko motu na o. Oui le biso no fi ngo batu bazo o mutu so lela bo la biso na to mona no mwana. O ya pe be ah. Nous no bien te bo.
nzoka nde boy so na biba bina nga nzoka ndo za bien boy bolo banga na avanta kali banga o babuaka ki mutu musupa monyo pa lokoti yo okaka mutu mo mona ki ba ki boy mama wande bien boy donc mara mo mususu to dingaka ko pesa ka ba dinga pasité. OK. Mais c'est déjà le passé, c'est déjà passé, bien qu'il y avait ma pote Isala qui est banda et l'histoire est historique. Et même à Cambodge, on n'est pas de gauche. Oui, sinon, combien besoin de chocho, combien besoin de bongo. Bon, moi, sinon, qu'il y a longtemps pour un bon thé. Pour un bon thé. N'a pas sinon qu'il y a longtemps pour un bon thé. N'a encore le mois sinon que en fait, comme il y a un moment où nga na vanda na zone mbinzo zone sina ki mingi to répéter na lemba bim sum et tout a des fois pour causer un bon transport faut se débrouiller faut comment c'est quoi comment qui go même retour à fingi à mon les années fêté c'est quoi comment qui ba tchenga sko mbon wanje ba tchenga sko mbon pas même je pas futa nga boy kuna c'est que ba futa nga ngote c'est qu'on a yo tala so na continue na gouva mimi polémique kake bana ngam comme ça na kutana batu kana limité na 14e mairie batu balinga ba levenga kuna moto atina ba levenga ti lelo ayebana te chance jour on azala na mbongo mobo na ba mbongo ngo ezala so elo mobo ka ifona sala nde na pesa batu na mbongo nde batikanga sko à partir wana to na ndako to va na papa ambiso papa bino nous ba risque bondeni to yeba te est-ce que même gauche mutatindi batu eza na opeye te ta musube mutu musubo yebite poni batu ba saka polémique na kombo na pona longolelo kwana na osani papa nga na sa groupe na papa biso bioko kokate uzamona muke ba groupe ba chez la raté bo wana à l'époque on a Congo bine bandi te po mama linga na découvrir que sala groupe na Congo na ba jeune fille na zala ngamo ko fi ya liboso na sala groupe à l'époque wana papa biso abi esimba te ngabite parce que na minute mbongo pe na kenda sina kena zonga mbongo te mbongo batenga na groupe mimi na zonga kuna ezebele solo na mina zonga tala ko finga mena so président kana ba finga ma esimba te c'est mena sa groupe na en tout cas na ko benga président na biso mo ba l'époque papa Bob Maya azana kingabwa na bengiye na soline ki na za besoin sa groupe na kota maki en tout cas papa na hésita te Hôtel Bob Maya na Kingabon na ebité sorti le lois la kaka papa Bob Maya soutenanga à 1000%. Après c'est sur place au côté flat ya kolia ko Mélanie sur côté makibo. Wow. Donc on a qui bon papa ça fait 3 jours oza wapi oza ba tournage bengi te na ese papa to na maki to dans sali groupe to na maki combat groupe exact. Mais vous préparez. To sala un mois na Kingaba to ko manto sele émission na Jimmy Kolesha na pesi Jimmy Mbote to sele émission na Jimmy Kolesha même ko chaque sombi émission pas Jimmy Kolesha moi émission les que na pesi Jimmy Mbo to zele émission to zonga ndako émission les kate ko to zana zona banada na ba kindingu batuka balungwa na tête même gauche nzoka nyoso to sala na maki bango ba yebisa vie to bimaki to saki bo to zongi saki bo et au sapé bon comme ça l'autre Jimmy collé sa pression ba yokana so apese so combien à l'époque on a habité Jimmy na kana na tango mbongo apesa ke na botika la Jimmy Alexis mission na ko ba 15 minutes na c'est un Tropicana non avec na RTNCD RTV ouais RTNCD ouais il les 4 ba 15 minutes na bino recruter na besoin bato et tout ma brabi na biso ka tango 15 minutes anele lobi nango batu batonda na lupango ngamoko na satandate en plus pe na zalati batu batoni papa bimaka mini odukita mambo batu batonja nana lumière ebanda bongo wow skotango émission na ko leka président Kaleba bi problème nini yango zomona na te en tout cas na l'instant que nous avons na problème monté te que oso ba sala nga non na l'instant que na zala na bien OK sinon que bayamba ki atanga te le bagutu français te mais bayambi mama tozaki belé mon instant kana to ba français te na zanga motin ba couper mon président Kaleba kata koto te kata dans cet épisode moko ba bien posé la boyo ka soki le ba français ba zeli boye souza ba zo le ba français épisode les gars bolobité imagine ate alobite ayebina ete alobite za kitoko siko
président Caleb pas comment ça on encore on a des scores publics ko français les lopeli comme ça ya français Congo français loba français non c'était très bien la belle époque ça fait longtemps les arabes polémique et na mauvaise au sabiso kitoko on a ba sponsor ba comme ya na ba polémique wana donc c'était bien aussi pour ça les groupes je crois en 2006 c'est na Bosanté 7 en 2019 on va trop ma 2000 na ça na numéro umeli si umeli 2006 ba 2003 frère 2003 2002 ou 2003 ok ça il y a la lumière pas au espace na Congo web et bandit je crois moi c'est le Bosombo so bi moi c'est le Bosombo so ba mona inti moi mindondo jeune fille ya liboso à ça les groupes na Kinshasa et bandit na succès Souza fille moko espoir ezalaki te fille mo atanga te fille moko à ça les groupes ici au signer un contrat oyo bangadia ya bazali ko signer ba mangwaou ba wera ba jibe yo signer ngo série wana signer ngo pe ko gérer groupe d'abord bon déjà obi idée etinda ki ça groupe comment qui menacer tout ça mais ko gérer groupe bongo yo ezaki yo tourner na yo okay yo tourner non en tout cas à l'époque wana ngamona ndo gérer nyonso ngamona sala scénario ngamona sala casting ngamona sala nyonso siko makambo ngo nozu yango wapi oyekoleli yango wapi bon moni ngala loba ngo lelo na tinda ba tout ke botanga te non faut botanga c'est très très important dans la vie aller à l'école vraiment c'est très très important mais ezape nzamba ko pambolo pe na nzela mususu neti biso ba ota mususu tozoki chance otanga milai te pour anini succès tozaiki na ngona makambo tozaiki na to komaki na ngo ba succès wana ok classe ndeni kokate o esimba te ok classe ndeni donc préfet mo obengano donc tant on a la lumière et bandi on a la lumière succès tant aux loba ba toi moi ya loba siko apo ba imaginer za suste oui c'est-à-dire souza azali so ko bima te ata na coin so bimika fula ba balanje on peut pas bazo qualifier na ba kisi bon c'est normal il comme un peu trop ouais c'est normal parce que succès moko na yo mozo koka ko servir famira ba tezo kweya tout ça boke bisika bato ba kufi bala bato ba kufi ka po ba mona yo ozanani c'est ça donc na kolo ba lelo ngana loba ngona nyonso tout na ba circonstances nyonso tout photo ko misanzambe nzamba ko lection étape mobo lelo leli lobi po kuna yo ki ma sekisi yo donc yango no moni ngana encourager bato nyonso o aza posa luka nana lumière tango ye et qui na makamna ngonga mona zo sa nyonso déjà na zaina ba acteur on a ba actrice ya ba tuté ba ima muté ba imu salate lelo peta mususu na nzela suza na zapi na mwa moko to mibale ba yeba ni te kana kanani nanga ba za me obeta liso na honte no obeta liso na honte ngana obeta liso me ko na Caleb ngana za hapa na bango ngana amwa musa na bango to na leka pa na bango to collaborer na bango to collaborer na ni parce que ngana ndo pese lo te bango na ndo ya ba tourner ngaba steam dia na kei ngana ko beta liso na ba honte ba monde ba obeta liso ke tam so ba yeba nga ba beta ba oya yo ba terna en tout cas na ebité hein ata moko ba musu ba loba na bango musu ba loba te donc muto a lobi te to muto a linko loba te o kanga mutu te donc c'est ça c'est bon donc vous encourager bateau bazala naza ngana encourager koza ko to ngate to za reconnaissante mutu na mutu za ndenge na ndenge alingela nzamba salela donc ngana ko ba ko ebisa mutu te yo faut sala boy non na ça na zelote donc mutu na mutu ebi ndenge nini neti nga bo fona pesa respect na ngala na papa Arabi fona pesa respect na ngala mutu boy fona sabe donc mutu na mutu za libre yo sala o ya lingi mais nga vraiment en tout cas na komisa nzambe na komisa na pesa merci na président Myombe Gauche merci na président Caleb na leka na école na bango école kitoko donc nzamba za lokumba za bien bisika baza vers 2013 sur na Bosanté OK Europe ouais mais Souza bato s'attendait à Europe et intégration na yo pour les aider non c'était pas facile aussi parce que en Europe on dit ne chobota misika bota misusika sous Europe maman te tata te de côté mais nangolo nzambe lelo pe to monani
nangolo ayesu lelo tomonani tozoseka nzambe apesi biso vie donc surtout souffle de vie otolukaka tout le temps yango nde eza vraiment important na vie na biso kokende poto eza lola te mais eza mpe facile te ya kosintegrer d'abord na poto ya kosinstaller bayeba yo kuna ovanda c'était pas facile mais aujourd'hui on est là et nangolo ayesu tovivre mais na milieu ya baartiste na milieu ya bacomédien apparemment ozalama activité c'est comme si aussi isola des artistes. Est-ce que na lisanga ngo association bango kuna ozala? Oui. Nous sommes réellement vivant. Je suis là. Vous ça réellement? Réellement vivant président na biso sai na pied mbote. OK. Donc nazawana tout ça pe na association na biso mususu ba mama biso na biso nazali. Donc on est ensemble avec tout le monde. Mais na poto mutu amfaza musala bokipation ebele. Et puis que rabi na poto to comme mingi ba responsable. Toza bana et tout, faut s'occuper na bana sabo. Donc mutu musu vraiment toza ba tante tout le monde na monana. Mais on est là, on est ensemble. Et toi na cas artiste mo poto toza un problème na poto Ariacho. Vous bien? Ah. Ariacho banda théâtre pas nanga. Oh. Aria, bisous. Ariacho. Ah, un problème. Le problème, c'est que les réseaux sociaux, il y a des artistes. Ils ont couplé des épisodes au côté non, ils ont couplé Aria au côté. Il y a un couple ils ont bon, moi, il pas signé ou à vivaka. Toko condamné à batouté. De l'eau condamné à sous-alonga na zamabe et tout et puis pas signé ni ngana vivre te et puis pas signé yo vivre te donc vraiment pour nanga il get tout na kolo bana ko kota mambwana te tu vas tu va ba pour nanga na kota na mambwana te vraiment la za vraiment innocente courage ma chérie continuer vie na yo monyo ko sala ngana dinga mingi muto za libre asa mam oyo oza bien botika Aria ko aza bien merci. Non, il passe. Non, il passe, vous avez bien. Jaria. Jaria. Il y en a bien qui Jaria chou. Jaria, bisous. C'est déjà sénateur aussi en Asinto cité. Et toi qui as besoin de cité, là qui moi ma question il y a moi Mbangu et OK poto de l'ozongi où qu'on retrouve groupe nayo Izalaka et les Kaka. Au coup tiens on en forme, en forme. Bon. En tout cas, la réalité est belle, on a coûté. Déjà, nous avons encouragé les acteurs dans la lumière, les actrices parce que ce n'est pas facile, que les vendus et tout, tout le monde a la réalité, mais bon, quand même, ça quand même fort, toujours dans le Congo, le président Chabani a fait une beauté. Donc, nous avons encouragé, on a élipé l'autre pour pénal l'autre. Tout le monde va soutenir biso. En tout cas, vraiment, tout ça na bateau va soutenir bateau. Va soutenir biso. Il y a l'autre, il y a l'autre. Il y a l'autre. Ah. Ouais. Na kutunena na zabi na zo luka. Il y a l'autre. Donc déjà. Oui, bah ça libre à Kolongwa. Déjà na moni ndeto abona mokilo to kokanga batute. Mon atanga kalolongo na gubo ba ko mo fingo kuna est-ce que ça a sens? Yo guto o ba ka kipa kokolo. O longwe na za. O ba ko mo fingo kuna muto longwe na ona ekinga mona longwe na nga. Bo fingela ani. Oneka na ekindi na longwe na ngati. Ya bino ni na kati. Donc ça libre ya so longo longo so ko vando fadi. Bon, qu'est-ce que ça problème? Ah, merci, papa. Merci. Mais pour nous, bande de bazo comme groupe, moi, pense que moi, ils ont des joueurs qui ont été, mais moi, les lobamo, ils ont la par rapport à confiance, fidélité. Déjà, na kolo bangai, na zaka fondatrice à Nana Lumière. Bangonde baza ba kolo Nana Lumière en fait. Surtout atami balé, bangonde ba kolo Nana Lumière. Nga de na sala Nana Lumière, de na leka. Na minute tu es à bango de bayan droit ils ont été donc on a félicité bango à courage belé wa mukie ata lipa to kabola so pezali to lié so pezali to avocat imagine to kabola avocat na lipa sko imagine to li avocat bo kokeza te papa rabia tayo zo luka kemela mai kemela mai idera uti poto imagine basi mais vie à poto na Kinshasa ko ça théâtre wapi eleki bien. Tu as tout ça théâtre nding. Baba poto eza cimetière ba artiste. Ni a mboko la biso te ah bina na biso ba stress ezala te ah.
kuna mamba théâtre eza faut tangela ngona bana nweni biso de toza chance to bana ba mike bon so toza na poto mena za na mbongo ebele mo OK mbepena ba droit na yo ba droit d'artiste ah oui ezala na honte donc 20 ans so sous ça na théâtre qui cherche ça bakena ngawa osana ngani na yebinga siko so eza kuna ya nginda mbena za mbongo la monnaie paye ici péchant à Nigeria. Ah, félicitations ma belle. Ah oui, hein. Nalinga péchant à la sepla baba péchant ba sila belle vie dinana. Bango nion surtout na linga ba. Wabi po ani. Niveau ba nové musana biso. Félicitations à tout le monde. Kitoko sarabi nga polémique na zati bango nyonso na linga ba. Bango nyonso na linga bango. Wabi po ani. Bango ntango ye. To kutana. Na ipe po ani. Musana biso ko lala soto na basi be ngambe bongo te na mibale be ngambe bongo te musale ko ki olala deti biso bato biso to komanda na cimetière sko bango bazana bazaka c'est meilleur âge zana na possibilité papa to komi so likamba âge mena mama to komi da mukolo ko bato mi ba confondre âge obandaki na yango na lelo bandeno mwa muke na oui atala bandeno mwa muke mena koli. Bon, ils ont réclamé, on était bakata. Boni bolingo lukula mama il y a le na ser nange bakata. Ils ont réclamé. Moi si kitoko bon. Ils ont réclamé. Moi si kitoko beso ba bisous. Dis-nous, tu vas commencer à venir souvent de temps à temps ou bien les moyens bloqués sur so zambe pena pesi te disait bele bon. Bisa souste pardon. Mando ya vraiment moni de na ebo senga bien. Na kosote senga vraiment bien na ki bien. Magina senga nzambe merci na ye na komi esalinga vraiment bien komoni bandeko esala kitoko komoni famille nga na kenda papa zalaki papa kufi do eloko liboso pe na ye na keza ki yango donc esalinga bien obligé papa wa na mbeteki faut essayer de tika yo nga ba kunde papa na mingadi sur na ki au moins na leli esala souci paix à son âme la vie continue. Voilà, tout cité na biso na artiste oyo ya yo peut-être o balongwa nani oyo asaka kata moi souci mo bobi oyo alongwa to fe oyo sa fierté na yo parmi ba o balongwa bon na koloba neti ndeni omoni tant to ko kota na ba groupe neti ngabo na yambi ba terre na ba actrice ba yi oko à l'époque wana ngana komisa bango ndike famille na ngaba ndeko baleki et tout yango no moni na ba tête peut ozo ba déception trop beau c'est normal vous avez bien ba miki mais na kolo ba na regretter mutu te o balongwa na regretter na mutu te tout na po ani parce que biso nyonso na musalo ko mutu faut se sentir à l'aise ngana ko regretter ko papa rabi olongwe siko yo za bezo lia kwanga kuno lia kwanga ngana regretter yo so na mbongo piso kwanga te atako to longo na kwanga te boso za l'aise pa na ngate faut vanda kaka te na regretter mutu te ba samsa na bango sa fierté non le so fandi au dia oyo vraiment ça va bango nyonso ba samsa kitoko mais moko le kaka te bango nyonso ba sa bien bango nyonso kitoko kitoko makasi aria shoot pe so mbote tika aria ko aria sala soutien aria sala soutien aria vana ndako to avana na Belgique. So il qui chasse au sale. Cité Nabiso. Merci à Nathan qui fout. Merci à Papa Fiston Bastien de Papa Thomas. Merci à vous. Et tu veux citer pourquoi ça va faire na oni. Bon, ba fan te ba famille na linga bango mingi ba continuer toujours nous soutenir biso ba s'abonner ko na sous de Monica TV. On sait déjà na sala déjà ce ko ba bi na Nana Lumière TV ba fan babi e komanga kombola o changer kombola Nana Lumière bandimi bakolo Nana Lumière ba te otika bango ne bakolo Nana Lumière na ka sepeli kombo na bango elongwa acha groupe kombola bango mo bandimi na bango na tuni sénateur andimi na tuni chef gérant andimi na tuni nganga andimi na tuni Brice Dambenza bandimi yango kombo changer et comme Souza de Monica TV. S'abonner. Merci Mingi, Papa Gilbert, na peso bambo tebele. Gilbert Bilad. Non, Papa Gilbert Bilad na biso ya Congo, bambo tebele, président Chabani Record, bambo tebele, standardisation de Paris. Zala. Gradine Zeka, zala pesa kayo.
maman Julie, papa Gilbert, toute la famille Bilonion, ça m'a bisou. Zo banana. Bah nanga baby ki maman bangali ngabon. Ba ma passe. Ça m'a pas Ça va tambote oh. Nani ngabon. Ah boso comment ina. Et banana TV télé ngana mbongote. Voilà, Bana Souza, Papa Goussavi, je vous dis merci, merci à Papa Fiston Bassende, merci à Angèle Boyika, merci beaucoup à Maman Nathalie Zeko, merci à tous les fans de Radio Mavinga, vous qui aimez l'émission Autre Scène, je vous dis merci, merci à Sénateur, merci à Géry, merci à Mbenza. Mbenza, merci à Nawana Bakolo, Nana Limia, Balin Kombo, il y a chaîne échangée comme à Souza, Souza de Monica TV. Ah, Souza de Monica TV. Souza de Monica TV, tous s'abonner. Merci à vous qui avez suivi. Changer tes balongolanga, vous s'abonner ko pardon. Hein, na Souza de Monica TV, vous s'abonner. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Maëta, l'homme de la foi qui nous suit. Na pese opembo te pasteur na biso, nzambe vraiment pambola yo. Toza bata maboke mais to koma pena na pasteur na biso sambe la kapona biso. En tout cas papa pasteur nzamba pambola yo kende sou liboso. Merci beaucoup. Merci à papa Thomas. Depuis Belgique, moi il y a colonel Gracias, moi le baloba tata nae. Merci à vous, Nabosani Susunani, Nabosani Pité, Gauthier Kele, David Kibanza, Bandeko Nyuso, Boulinga Rabi Mavinga. Merci, Tokuta Mbasima, numéro Yassiba, votre sœur. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International, Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu. Référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite. Vite. Mais alors, très vite, chez FB International. Fiston Bassende. Qui salona, qui salona.